députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Bote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya lelo tokomi le 31 mai 2022 natie sokoto te parce que naza nango ebele te natie costume parce que nazokende plénière mais yango te ezali kolongola oyo nalobaki na bino lobi toza na kati ya etumba yango émission à lelo tokointitula yango makila egangi makila ya nani egangi oui makila egangi tokolobela makambu ya agression rwandaise contre biso bemission nyonso na kobandela kaka wana na kolobela dossier ya élection à gouverneur na Mongala. La cour, le conseil d'État, la cour d'appel, la CENI qui a dit la vérité. Na kotie la bino deux éléments. On a koboa ke la bino. Na komeka ko expliquer encore une fois de plus o to mona kalibanda meto ya ko sala yango awati. C'est par là d'ailleurs que je commence. Na kolobela makamwana muke na pesi bino maloba parce que na lobaki na opesa bino maloba. Mais na sima ya kopesa bino maloba Denge tola mukaka pona ebisaka bino, nous sommes venus en politique apprendre aux gens comment servir la République, comment servir la nation, comment être honnête et sincère. Place bo taxakanga orgueil yango. Kolongola batuna culture. Yake oye ba memiyo ba komisiyo dès que vous votez yo bungi na yo. Comment je me réveille chez moi à la maison. Ce n'est pas parce que nazana droite le ko la ba policier ba politicien mususu ya kozala na ba policier pananga. Non, j'en ai droit. Ne vous en faites pas. J'en ai aussi droit. Nango kipe ko kendali. Ba tozo vimba na manduki gauche droite liboso. Je me suis dit il ne fallait pas que natia barrière naba oyo batinda kinga ko représenter bango qui en réalité na logique bango ne bakonzi ngana zaka mwana bitinda. Je le dis, je l'applique aussi. Na parcours na biso tangu to tamboli na poto tangu tozo sala visite il y a parlement suédois okomia batie code pona okota okomia batie code okomia batie code okomia batie code et puis basala nzela moko na sama ima ezoleka boko kende bobimeli kuna ainsi de suite mais toujours avec la possibilité il y a qu'à faire accéder les personnes avec handicap. Natuni Lorraine na lobi oh. Mais pourquoi il y a beaucoup de sécurité? Il dit oui, c'est ça, ici. Et ce que j'ai constaté, tout député azana bureau wan. Ba pesa e bureau, azala kana bureau. Ezabo biso tozali ko se débrouiller te bantelantel. Qu'est-ce qu'encore j'ai constaté? Ceux qui ba député wana bazaba élu à intérieur, ya isika mususu bazaya Stockholm te. Ba pesa ka bango bandaku, ya bango ko vanda. Bavandi na bandaku, ils sont logés par l'État. Mais na vacances parlementaires ndako wane kangi. Il faut zonga bisika bavotayo.
Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mutu soki ba voter ye na mboka. Azui bana na ye, azui mwasi na ye, azui bana nkasi na ye, azui ba ye awa pa asombanda ku ba mona kaye lisusu te ba ko mona kaye soki manda elinge sila. Vacances parlementaires akenda kana ye lisusu te. Soki akomi ba seri wana abandi discours tribalo ethnique parce que belé ba votaka bango sur base ya wana. On m'a montré ça. Je vis ça. Mais biso siko tozaka na parler vraiment ya tozaka na parlementaire awa tozaka na ngote. Parler du peuple wana tokenda kokota ya okota. Je pensais qu'en face denye tongona kana Nairobi. En face wana bakokaki kotonga oye kokaki ko vandi saba député. Qu'est-ce qu'encore j'ai constaté? Na Suède, ba député baza 347 pour une population de combien? Na France, baza 506 et 540 pour une population de combien? Mais biso soki otali 500 députés, même au Batoualobaka, il faut qu'on quitte ce nombre de députés. Le peuple n'est pas valablement représenté. Ba députés za musala tende batu bakina koluka. Ngai tambwe. Et ça peut servir, qu'on représente un peuple, comme maka voix na bango. Yango soki omoni biso to lamuki, bato ezala kaka ndengwa. Wana bandeko ya lemba yimbu. Na koya kotiela bino ya bango na suka. Boka nini bayelaki. Na kotiela bino image ya kuna na pompage. Ba mama moko bazakuna bazana problème na bilanga na bango. Yango nazo kosenga comme ministre ya agriculture Birianzi okovanda na biro ti wapi na kokita na bango. Je vais descendre avec lui. Il faut na benda yesu ko ya makasi. Parce que j'ai il faut na benda ye penza ya makasi to kita okende komona parce que ba wana bazo kata bilanga bango bazo liesa awa. Vous avez vu comment on nous a déstabilisé batali si biso ka minéré. Mais biloko tolia ka mikolonioso eleki minéré. Parce que minéré za minéré soki ba zana capacité à ko transformer yang. Mais oya kolia ataso okote ka minéré ko somba biloko olia. C'est comme ça que le Rwanda a compris. Ceux qui bamoni bazo kata bilanga tellement que bande ko na biso ya este bazaba travailleurs et moko ya kusaganate. Basala ka musala makasi balinga ka pe musala makasi. Mais ceux qui otali système na bango ceux qui bamoni bakati bilanga le bayena bitumba wana babenga na bino ba déstabiliser pour que bo dépenda ka ipa na bango. Mboka mukebwe. Nazo koma wana. Mais qu'est-ce que nous voyons? Lobi natali sakibino comment moto etambolaka. Comment batu bacha banzela ya mai epai. Ya rai epai. Ya oyo ya babus ya batu misu epai. Il y a la possibilité. Il y a batu bazo travailler basa la mouvement sans problème sans que bas sauter na ba fenêtre ya babus. Mais ce qui m'a toujours dérangé c'est que batu ba viva biloko wana ba yebi discipline wana ba pesi fonction ba ndiko sala ki barbarie moko otikala jamais komona. Tangu nazotalisa bandeko na ngai ya libana na lobi bino bandeko na biso diaspora bino ndebo domina ka biso abati ba poste nyo so minene za bino balobi te me bozo ka diaspora nini okozwa diaspora ya mutu moko atikala jamais ko sala atikala jamais ko futa taxe ayebi te ndenge nini au PC ba responsabilité donc a komi ko sala oyo asali mais na lobi il n'y a pas de règles sans exception bandeko na ngai honnêtement est-ce que beaucoup ebisanga que tout oyo bazwa et pas chef de l'État toute la diaspora là ezala bao bazana cabinet na ye ezala bao parce que cabinet na ye na lobaka yango 80% baouta liban je peux dire 90% baouta liban ezaka moi je viens de Paris hein. Moi je viens de la Belgique hein. Moi je viens du Canada moi je viens bazaka ka ndengwa
Biso ba villageois tozaka na liloba te okoloba nini? Yo mwinda uti komona ngo. Ya mesala ba neige. Mais qu'est-ce que vous faites na makamunyo surtout? Comme Libando za discipliné. Na moni même temps tozo comme en aéroport, biso nyonso ale tolongoli ba ceinture, tolongoli ba sapato. Muto ako discuter te que naza excellence o naza nani. Mais vous trouverez un simple conseiller à wana président de la République. Aligné ko sala na formalité te aya vandi kuna ali. Non. C'est pas possible. Mboka ngoto ko bonisa nkabwe. Mboka ngoto ko bonisa nkabwe. Et c'est la même chose. Bitonga tonga, on construit partout. Na poto, chaque quartier, baïbi ke bazana bana, kamwa parc ezali, moi nini ezali, ainsi de suite. Mais pourquoi on ne fait pas ça chez nous? Na zoela ki bino ba image. Bo comme on a ba image msusu, biloko wana bozo mona lokola bazamba banzete wana, ezaba mundele kaka ndem to alona. Mais biso tozana ngo naturel. Comment nous entretenons ça? Nous bradons le tout. Lobi Nathalie Sakibino. Pendant que biso tozo linga kokende kokufa na nzela mai na océan pona kokepoto kobwa kangunda bao ba yebi la richesse de ce pays, ils viennent na lobi na bino awa ba chinois bazo bwa kangunda tous les pays ici. Nathalie Sakibino libanais ba refoulé ya komi kuna kao, il a perdu le paradis. Ce que tel nombre ya ba libanais, nombre ya ba indien, nombre ya ba chinois, nombre ba tunyo so ba yebi elengi ya mboka oyo. Mais biso ba congolais to tika linini musala ko fingana na kolobela bitumba makila gangi. Yango bozo mona même makambu ya ba élection ndenge tozoloba awo élection ba gouverneur na loba kyao ba champion ya koluka kotalisa batu ke bango nde ba yebi trop batu ya province alomami. Allez baba nikolo balo nazo tala ba misusu pe balingi ba intimidé ngai tambwe oyo parce que muto akia kanji photo na chef de l'état tambwe makambo hein. Où le chef de l'état nous a invités. Chef de l'état yebi elongina yo ayebi yo ayambi yo alobi na yo nini tamaka mususu ngai ndenge bozomona ngabo à part mikolo ya ba consultation tokenda toka en groupe ba télémission biso tokanga photo bozi bonanga na kanga photo na chef de l'état ngana mona kaete ngai na yebi ete yepa yebi ngai te tokanga toko banda buni élection à ba gouverneur ngana lobaki na batubo. J'ai demandé qu'on mette ça dans la loi électorale bien que ça pose problème on n'a pas mis. Je vais continuer à expliquer ça. Quand vous choisissez de faire la politique, il faut que une partie de votre personnalité doit être destituée. Au vivre le goût la moutonio sauté, il faut minimum il y a discipline à commis ça parce que vous êtes appelé à gérer la chose publique. Tangu yo ke yo yebi ko zana fo amoko. OK ozimbongo ya oy. OK ozimbongo ya oy. Non mais c'est pas possible. Balobi ale il faut bobi misama seke na manzaka lokola bino boyebi ko taba tu misusu taba makam. Pendant que vous avez encore le niveau ya au côté na hôtel obandi ko se filmer ba mona yo ke olali na hôtel. Ozana na niveau wa. Ya au côté na hôtel oya Kisasa oyo ba hôtel à Kisasa oyo. Il faut se filmer ba mona yo ke olali quand même dans l'hôtel. Et quand on essaie de vous parler, les autres ont un problème à Mongal. Je vais vous parler. Je vais parler du Congo central. Parce que le problème est qu'il y a battu. Il y a l'omami bango, babimonaka, ceux qui ceux qui experts. Nous avons parlé du Congo central. Batou bamoni que c'est vrai, la réalité zaoua. Toi qui m'ont tout fait, qu'on ne soit guinéen. Tant on a mis qui côté la bino mutum susa lobi Eliezer yo tu as un degré moyen yaka a to va nangana yo la qui sa degré moyen wana ngana yo. Ne faut pas penser qu'être en Europe être en Occident les collègues batunion té qu'on se trompe té. Oui nazo tangati ajo hein je suis encore frais. Nazo tangati ajo je suis encore frais. Ah. Ne vous en faites pas.
na tela kibino mutu wana parce que ataka kingai na tela kibino ke boyo ka français ya mutu lelo na mongala toza na problème bango pe bakofika nganga na ebité. Je vais vous mettre deux éléments. Nazotie la bino deux éléments. Après na commenté na legi na makambo est et na zui parole na bino. En la matière, au second degré, en contestation des résultats. Lequel arrêt proclame comme gouverneur de province la Mongala, paradoxalement et en violation intentionnelle de l'arrêt de l'article 75 de la loi électorale, le candidat malheureux Boubou Bokongo Boubou Aimé, avec 6 voix sur les 20 suffrages exprimés, et ce, en défaveur de M. César Limbaya Mbangissa, qui en a obtenu 13, soucieux d'éviter à la province une situation de gouvernabilité et de faire respecter la volonté majoritaire des Mongalaises et Mongalais exprimée au travers les 13 élus provinciaux lors des élections crédibles, transparentes, organisées le 6 mai de l'année en cours par la CENI. Déclarons ce qui suit. Saluons la volonté ferme de votre haute autorité, non seulement de restaurer l'état des droits, mais aussi de garantir la bonne fonction des institutions, tant nationales que provinciales, ainsi qu'on a tiré l'arbitrage. Informons à votre haute autorité que le Conseil d'État, qui est la haute juridiction administrative du pays, ne cesse de répondre négativement l'image de la RDC. Implorons à votre haute autorité de daigner rétablir dans leurs droits M. César Limbaya Mbangissa et Blaise de Mongo, Bossé Konzo, respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la Mongala, conformément. Voilà. Ezo yinda na province ya Mongala. Wana bolandi. Siko ezana ba jeune moko pe bazana Kinshasa ya Mongala. Bango pe balobi nini. Na lingi boyo ka bango na sala commentaire pour que to le kana makambo susu. S'insurger contre un processus électoral biaisé par des antivaleurs dont la corruption, l'utilisation des biens financiers personnels de l'État à des faits de propagande, ce qui a constitué le cheval de bataille du chef de l'État, nous saluons avec allégresse la décision du Conseil d'État dans son arrêt REA 183, laquelle décision vient de promouvoir la vision du chef de l'État sur la lutte contre la corruption électorale, de l'application effective des articles 36 et 176 de la loi électorale, en proclamant démocratiquement et définitivement l'honorable Aimé Bokongo Boub et Madame Clémentine Saule Mondonga, afin de permettre à la dite province de s'imprégner de la vision du chef de l'État, matérialisée dans l'union sacrée pour son décollage et son émergence. Le pouvoir judiciaire était indépendant des autres institutions de la République et même des individus. Une décision judiciaire rendue au nom du peuple congolais et exécutée au nom du président de la République est opposable à tous, car, dit-on, la bouche du juge est la seule à prononcer la parole de vérité en toute indépendance et impartialité et sans aucune influence quelconque. Comme toujours, une décision judiciaire n'a jamais satisfait toutes les parties, étant donné qu'il y a toujours un perdant et un gagnant. Mais dans une gymnastique démocratique, on doit s'y soumettre après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues par la loi, même si on n'en est pas content. Ainsi, fustigeant les équilibrations des semeurs de troubles et à des cahiers de charges tendancieux au détriment des intérêts de la province, nous rappelons à l'opinion que l'état des droits prôné par les chefs de l'État, c'est le respect des décisions judiciaires. En cas de mécontentement, la loi prévoit des instances judiciaires auprès desquelles on peut initier ces recours. Voilà. Wana province ya Mongala, qu'est-ce qui s'est passé? Na kokende mulaïté parce que tozana makambo bila au sala lilo. Bakei na élection. Candidat moko abimi na 6 voix. Mosusu abimi na 13 voix. Sénat publié. Les gagnants il y a 13 voix. C'est normal. Bakei na cour d'appel. Cour d'appel est confirmé qu'il y a 13 voix qui a gagné. Bango balobité, toujours qu'il y a un conseil d'État parce que il y a eu, je ne sais pas, corruption, tout et tout. Bako Makuna, soit les conseils devraient annuler les élections. Ce qui, makambo fraude des alliés, ce qui, makambo corruption, oh bah tout, il y a l'omami na l'obaki na bango, ça là qui comprend. Oyo, boyo kaki na makambo Congo central. Soit on devrait annuler. Tel conseil d'État est proclamé élu Moutou, il y a 6 voix. Baboua qui si Moutou, il y a 13 voix. Bane Konangai. To comme dans monde nini.
Et ça, c'est la crise qui est créée. Cette crise-là, naebi ndenge ko salimati. Naebi ndenge ko lekate, comment on va gérer ça? C'est le chef de l'État qui va gérer ça? Ou bien c'est... Je ne sais pas. Et il y a la tension là-bas. Bamsou balobi oui. Et ça yango parce que bazoke makambo advision ya mokonzi ya mboka oyo. Makambo. C'est compliqué. Nazwa ba message nabino tokende rapide. Je crois que tu commenter l'actualité sur base ya ba message nabino et comme d'habitude parce que dans le bas qu'il faut toujours un message nabino les lots on doit avoir il faut toujours un message nabino tolingi to banda kozwa ba message nabino ndenge to kanaki muto aliboso Ndeko Eliezer, bonjour, bonsoir. Na ebité l'air nini bozakuna nga ezande ko junior na Angleterre. Na linga na yeba juste ce qui na linga na tinda contribution na ngai pona bandeko ya est pona mapinga na biso na tchana kombo nini. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup ndeko na ngai. Je pense que na kokomela yo kombo ya collaborateur na ngai parce que okoki kotinda na kombo na ye. Parce que ngamo ko na kenda ka ba agence te pourquoi ceux qui nga na ken agence okokuta que bon air moko mbongo wango na okende kozwa et cause à la peut-être etikali place wana nyoso ndenge tozalaka yango na linga ka soki muto lingo tinda tout seningai na pesho kom voilà na lingi tozwa ndeko mususu alingi tozwa ndeko mususu tokende un peu rapidement qui le suivant c'est qui voilà kozwa ndeko oyo. Bonsoir honorable Ndeko Eliezer mwana mukolo lopango ezanga fondateur ya Fondation Congo Tozala Bolingo. Par rapport ya audio lobby vraiment côté na biso Ngaliema avec ba membre nanga plus de 380 personnes tozo soutenir na le loba ya moi général côté ya est pona koloba ke bitumba eza ya biso nyonso mwana simbi lichette mukolo simbi munduki biso nyonso tokufa elongo. Il fallait tout fonder baboto la siko mboka na biso. Merci beaucoup biso toko soutenir yo tina suka biso toko soutenir yo côté ya Ngaliema wana eza Ngaliema précisément na Kamunganga. Merci beaucoup. Batika bilobela biso toko bunda biso nyonso basoutien na biso ekozala. Merci beaucoup ndeko nangai soki association na biso wana epesi ata $1 na moto komona ke tokozwa $300 ya kotindela bandeko na biso oyo baza kuna na kati ya bitumba donc kosunga bandeko na biso bazo souffrir bazo zanga même eloko ya kolia. Bonsoir mon frère, félicitations pour tout, que Dieu te protège mon frère. Merci. Bienvenue Lukenga. Merci beaucoup papa nangai. Tozozwa ndeko mususu. Bonsoir papa Eliezer. Bonsoir. Puisque ngai so la tindelo un message nango zo répondre te dans ce la tindelo un message nango ozo lobela ngote mais vraiment zo sala passe. Mais yango otindi message nini lisusu to lobeliti. Je pense que il fallait que tu aies un message, mais tu aies un message, on regrette kaka. Ici, tu as la kanamukolo, ou tu as la possibilité de s'exprimer. Tu as un message. Bonsoir papa. Bonsoir. Ils ont ma maman. Moi, il a fait présenter la première fois, la routine de leur message. Nalandaka chaque jour, tant pourquoi moi nalandaka nangayo mais nzamba mona yo penza papa nangai nzamba mona yo toza posa na bato lokola babino boye na Congo ndenge ozana soki boza ata 5 personnes na kati ya Congo nayebi te soki tokotikala balela so na Congo présence na bino na Congo
ekozala mpe mapamboli ya makasi papa na ngai ongana osenga kaka nzambe amona yo ozala mpe na maboko ya nzambe butu moi ntongo pokwa papa na ngai naza liboso ya tv naolanda yo nakoki te ti omoni natindi message oyo papa nzambe amona yo verité na yo ekotikalaka verité moto mokili te akobongolaka yango babongolaka mbongo babongolaka makambo nyonso mais verité batiala babongola yango te mpo verité ya moto eza bomo ya seko papa na ngai umela simba nzete papa na ngai na monoko mboka na biso balobi mwana wa ntambo henda simba nzete papa na ngai nzamba mona yo verité na yo ekotikalaka verité baloba te lobela bango papa trop c'est trop toke na bamboka mopaya tose sentir ndenge mosusu me na kati ya mboka na biso toa lokola baumbu toa lokola baya misala papa na ngai nzamba mona yo verité na yo papa moko ta kotikala kobongola verité na yo nzamba mona yo papa merci makasi papa nalandaka yo chaque jour naza na mokolo te natikala olekisa yo ezala buto ezala moi papa nalandaka yo bozala ata 5 personnes ata boza ebele te mais bato lokola yo bobima ata na Congo bozala ata 5 personnes ata soki boza 5 personnes papa toyebi tokosepela toyebi bokopangisa bizoli na miso toyebi pasi mosusu oyo ate eza me kozala ndenge oyo eza te eza mpe na balimiti nzambe amona yo papa na ngai. Merci beaucoup maman na sepeli makasi yango nalobaka na bato oyo balukaka place tokokoya mpo ke baseka ndenge babenga mama moke osololaka na Eliezer oza na video na ye te toza na posa topanza ye nalobi boyebi nombre ya bato basambelaka mpo na nga tozwa ndeko mosusu. Ndeko Eliezer, bonjour. Ngai mama Marie naza na États-Unis. Makambo wana olobaki epesi biso nyonso pasi. Kasi natindi yo kende na parlement yebisa bango toti a clôture biso na Rwanda abu opia ndenge na... Merci beaucoup maman. Tokokoma ti na ba niveau wana tozokende malembe et eloko tozolinga prise de conscience onga na moni quand même batu bazui to sepeli mingi parce que makambo ya opposition ezaka batu muke o tolobi makile gangi pona nini parce que bango bazo soutenir ba yebi place ba utaka ba yebi wanani bazo soutenir wapi bazo tirer ba intérêt nde ba o yo mona bazo kende en contre courant na moni même ba mususu awa bazo organiser o les deux tozo organiser makambo ya courant na mai na lobi papa boye bakata mon côté nini à organiser. Nous sommes agressés. Nous tous nous devons nous liguer. Lelo, je salue bandeko ya parti Adolphe Muzito. Bakosala sit-in devant ambassade ya Rwanda. Lobi ezalaki ba o basali. Nous devons faire ça. Mususu alobi Eliezer kende na front. Écoutez, na lobaki na bino boy. Mutu na mutu ayebi nina kotiko utiliser pour na ko décourager. Yo zali banda ya mboka. Kenda ta na nini? Kota ata millier mususu kende ko réclamer. Tozwa ndeko mususu. Allô. Bonjour. Bonjour maman. Tambo Eliezer. Ngai mama Marie na Canada. Mama Marie. Bonjour. Contribution na ngai ezali boye. Kabila na Katumbi. Nani akokondima azala president ya mosusu. Ezala Fayulu oyo ake komikotisa na kati wana. Eske Kabila akondima Fayulu azala president na ye. Nyonso bango bazosala wana bazosala kaka po bapesa Tshisekedi pasi ubia ayoka motema pasi bazokosa. Tshisekedi aza mwana nzambe Kongo mobimba bazobondela mpo na ye bakokoka ye te batika asala mosala na ye ti na suka batika makambo bazosala wana eza malamu te soki baza makasi nestat basilisa yo wana ozotelema
ozosenga biloko mpona bato ya este bango misato nani yango atelemaki mpona kosenga mpona bato baza na este. Nzambe alola apambola yo na mosala ozosala, kende liboso na kombo na Yesu, amen. Merci beaucoup maman, grand merci. Tozwande comme Soussou. Bonjour honorable. Bonjour. Ezande konabino mardi à travers ville ya Lubumbashi. To sepeli mingi na initiative ya gouvernement. Ndenge bakangeli biso ba vol nyonso ya ba Rwandais ekota na mabele na biso ya RDC. Mais eloko ezokamwisa biso awa na Lubumbashi ba track na bango nyonso ba carburant ya ba Rwandais ezokota awa ata so botuni bato déjà mbaebi. Bon, on a vraiment problème. Et Seigneur, qui est na bango malembe malembe, ba kende kusala makamu na bango epa na bango. Tozwande comme Soussou. Bote ndeko leze ya pona ngai bosona kombora ngai mama Martin na vanda Allemagne na Stuttgart ya pona ngai na moni bote la biso numéro moko boya compte comme ça congolais nyonso atia $1 pour batonga mir et séparer biso na bango pour SCP ezwa kimia. D'accord, merci beaucoup maman. Tokokoma esika wana mais nazokanisa pe que ba ndeko oyo degré bango bazalaka soki même totieli bango mire bako escalader kaka. Problème il faut nde to sangana pour que to beta bango makasi ba respecter biso parce que trop c'est trop. Tozwande comme Soussou. Bonjour ndeko Eliezer. Bonjour. Masolona député mwana ko Lopango. Bonjour. Ngai Isidore Bakanza. Nazobenga yo à partir ya États-Unis. Pona ko répondre na mituna na yo mibale oyo otuni yango. Un, ezali guerre à l'est. Deux, ezali réconciliation katangaise. Azobanda pona guerre oya est. Guerre oya est. Qui veut la paix prépare la guerre. Ouais. Au préparer guerre wana, il faut ozala na basoda, il faut ozala na matériel, il faut ozala na équipement, il faut ozala na logistique. Posoko logistique ezate, mission pe ezate. Mission égale logistique. Pona bato basoda, nga nazo proposer boye. Jean-Pierre Bemba azawana. Ayebi ke basoda na ye oyo babundelaka ye baza na Braza wana na kaya ba refusé. Baza na Braza na kaya ba refusé, bazolinga bazonga pa yo. Mais pourquoi te ye ako proposer na président Félix ayebisa ye ke ati na délégation moko ekena na Braza ekena ko resase basoda bazakuna bazonga epai officiellement. Ok, merci papa. Je pense que le problème, il y a Basoda, il y a Jean-Pierre Bemba. Ça peut aussi faire partie, hein. Il y a Nini. Mais les amants de Ngaï maîtrisent bien, mais je pense qu'il faut aussi une formation à ma casse pour na Batouana Basakana Nabisoka Kate. Mais j'insiste aussi qu'il faut des démarches sur le plan diplomatique. Bitumba Zakaka na bactère mineur wana tozomonate, il faut y aller vers les acteurs majeurs. Yango tozoloba Makile Gangi. Omoni awa tout Congolais place Azali. Nga bato babenyi nga lobi, monsieur Sobazolela. Monsieur wana ezama Makile Gangi, c'est le cœur qui parle. Mais monsieur Soyo bazo finga Eliezer yo sala boy, yo toyebi bino. Tozwande ko monsieur. Bonjour honorable. Bonjour.
ngai na bengi yo pona répondre pona ndeko Moïse Katumbi. Là vraiment na sepelité na sepeli nazalaki pour Moïse Katumbi mais denga s'afficher Boina Kabila na sepeli na rote mais na habité vraiment ceux qui be élection là peuple azazo baté na sûreté que ba voter sur Katumbi na sûreté bon pona basoda na biso ya RDC en tout cas ngai na routine de contribution là pour na basoda na biso fort bazo sala faut ça tout ba couper relation na biso na Rwanda. Merci honorable ngai ndeko Claude na bengi à partir à Paris. Merci na msa news oyo salaka pour na ko aider ba personnes vivant avec handicap. Merci, au revoir. Merci beaucoup ndeko Claude na lingi tozwa ndeko Mususu. Bonjour monsieur l'honorable. Bonjour. C'est vrai affaire à Este Koto. Ezobelisa batu maboma solo. Soki tokomona ba Rwandais o mboka muke oyo bandaka kotungisa biso kala. Tozoyeba kutu te soki tosala nini po basuka na ba affaire na bango wana lelo bakotiti na ba M23 babandi kaka kokotinie koboma. O lokola mosali ya nzambe wana utaki kolobela biso ne mission lelo ke batu babomi eza plus de 10,000 tokokanga miso boye nzambe akoya kobikisa biso te nzambe akobikisa biso tango pe totie mwa force na biso muke banda na botama na mokilo na monaka ata te tango Congo ezokende koderange pays mususu koboma batu na bango me oyo ya biso tina ba 10,000 personnes. Vraiment na sepeli makasi komona o lelo na kati ya teni epesinga courage pesingi esengo ya kotikalaka lisusu congolais kaka losambo na biso eza se ke monsieur l'honorable mukolo nzambe akomatisaka ozala ta ministre obanda kotala besika partout lokolo ozokontinue kosala lelo boye ekozala mpona biso kobeta maboko ekozala esengo na biso bakongolais eloko tozosenga mpenza na minute oyo eza kaka ata soki balobaki bazwa président batia boye ngai selo ngai awa naza kotoyo mosika na riwara me toza kaka mpe bato ya este ata ngai nakoki oloba botielanga ndeko Eliezer kaka azala président. Merci na suki awa. Merci beaucoup ndeko nangai, merci aussi na Radio Simba oyo azali ko diffuser biso kuna na riwara. Merci beaucoup ezamboka na lingaka mingi tozwa ndeko mususu. Oui, bonjour mon frère. Les gens de office à partir de France. Oui, pendant le Cambo Italie réconciliation ya Bakatanga et lokoana Moïse Katumbi montaza perdant. Pe ya kozala perdant na likambo wana. Mais eloko nazo senga ka mokonza mboka ameka un peu kocha un peu de l'ordre na situation tozana ngo ya est. Ba distraction andengi wana est vraiment s'arrêter. Tolingi de réconciliation ya ba congolais nyoso poto meka kobundisa munguna oyo azokotela biso na est. Vraiment biso ba congolais. Est-ce que tu côté le matin ndenge Ukraine azotelema pas défendre mboka na ye? Est-ce que vraiment Rwanda sur biso le tout ba congolais to simbi minduki neti ba ukrainien tokozwa Rwanda mukolo moko tokozwa vraiment Rwanda mukolo moko tout soutenir ba mapinga na biso pour biso peto sala to récupérer partie à Rwanda le quoi ba ba récupérer partie en mboka na biso biso to sa to récupérer Rwanda mobimba. On peut le faire le même jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup ndeko nanga, j'insiste sur exemple ya ba ukrainien, la détermination, l'engagement, mutuna ndenge nae. Eza distraction anate mais okomona kaka batu misusu bango bazaka na makambo ya. Mitakala oyo longoli oyo. Ne c'est pas possible. Damu nazolo ba makile gangi. Le vrai Congolais c'est maintenant. Bao bazana est, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos mamans, ce sont nos bazabande konabiso. Yango tolobaki na bato. Nous devons cotiser, nous devons contribuer. Tozana posa ya lisungi na bino. Soki ozwinga te yakana itaga tinda mutu na itaga 120 entre Wiliri na Kasavubu. Tolia kambongo wa mutu te et je n'ai même pas le temps. Nous prêchons par l'exemple.
C'est maintenant qu'on doit sentir l'unité. Bande qu'on a vu, on va se sentir que voilà. J'ai aimé parce que pour le moment, les actions qui se multiplient, ils abattent tout. Il faut couper les relations diplomatiques. Il faut. Ils en déngoual. Mais ngai lobi na l'attaque teni, c'est parce que nazana mususu ya kolata lelo tena lingana banda ko mikolo nyonso nazo salaka na teni. Et j'ai dit au président de la République, Excellence Monsieur le Président de la République, ngana la teni yo teni, lokola yo lingi kolata te. Yango na lobaki lobi. Pour nazaki ngai kozela. Pelelin. Yango moni na l'attaque biloko wana. Oui. Ils ont payé ça le président ukrainien. Pour Nanini, parce qu'il fallait couper ça. J'attendais na RTNC, pelelin. Les chefs de l'État en tenue. Chers compatriotes, nous sommes agressés par les Rwandais en dépit des efforts diplomatiques entamés depuis un certain temps, depuis mon accession à la souveraineté nationale. Mais les Rwandais se décident, encore une fois de plus, de se jouer du Grand Congo. Lèvons-nous tous comme un seul homme, déterminés, entrons chez eux. Ah mais, Gana Ebiti, tous ont des gomsus. Ntambo, ndenge nini? Biso tozabie, ngama mchawele na California. Mchawele. Poza koloba kaka o transport izama kasi embouteillage. Mbongo nyonso wana basali soko banda wana soko alingaka asumba tatre imemaka batu na Kingasani banka centrale. Na batu ibanda bulakisi biso bokendaki na ministre oyo atungi na kati ya nzela soko kama ipa ya kanjima soko kanjima. Na bana basi babwanji wana bazakoloba makambo ya mamemebe. Biso ba Congolais tusumba kaka television ya kufinga kabatu. Soko busadia sa société ya bino bantu mwindu busumbi avion na bino batu ata 10 ata 5 ata 15 busumbi avion na bino esali transport boye kusumba mususu baba watu wana uzakulakisa wana izakaka ya leta siza ya batu siza ya batu ba Congolais basumba kaka television ya kufinga kabatu ya koloba oyo azama bi oyo azama la muti ngai na kusisa ngai na kusala boyi ndi loko ba Congolais basumbaka aviote basumbaka ba matuwana si miotere soko miotere wana soko busangi simbongo busumbi kusala musala kulibikaka leta. Thank you. Quel morning. Mamu Chabwelen, yo pe batu baza déterminé na nini oye ko sikisa biso kaka. Oui, Mamu Chabou a bien réfléchi. Mamu Chabwelen a lobi boy. Et sengeli ko somba ba moyen au lieu ya ko tamo kaka na ba boîte de nuit. Ah oui, comme ba église et pas, ba parti politique et pas, beaucoup ti ko investir. Batu ba ko somba ba bateau ya ba ngomoko, ko somba ba avion ba sangani ba sombi. Vous savez, tant on a zo matane Éthiopienne. Je me rappelle, en 1985, on cotisait l'argent pour nos Éthiopiens, pour nos Nzala, pour nos Passi. Les leçons qui ont commis, Nadi Sabeba, d'abord aux Anakati, ils vendent l'image de leur pays. Tant que vous avez image, on a vendre Éthiopie, nous avons un attaque et combien de personnes qu'ils emploient? Botalaba hôtesse na bango, pas baza combien? Botalaba, chaque avion, et quand ils ont tout combien? Ils ont absorbé entre-temps. Chômage. Aéroport na bango ils ont engagé batu combien parce qu'ils ont fonctionné 24 heures sur 24. Mais on ne peut pas faire ça. Lelo même Rwanda wana za yoko boma biso bakitaka. Ah, j'ai salué quand même cette décision. Ngai omoni, ngai na kokota Rwanda RT. Na kota te. Na kota te? Na kema goloji. Binonde bozaka na problème te okomona muto akofinga Eliezer yo salabo. Allez, na pourquoi yewana kamati Rwanda rake. Mais c'est pas possible. Tous on est comme ça. Oui, bonjour Ndeko Eliezer Zangayi Kalofis Kalostar. Vraiment merci pour na musalozo sala ndengozo la kisa. Ndenge ba transport commun ya libanda
ya bamboka mosusu ndenge ezali nalandaki yo ndenge ozalaki na Suède ndenge ozalaki na Belgique ndenge oyaki France na Nantes nyonso wana ozolakisa mpona kolakisa quand même ke bamboka oyo eza évolué mais eloko nalingi nakondane o moke eza boye ndeko Eliezer oza plus proche ya Chérubin Okende. Chérubin Okende aza moto awuta na opposition toyebi discours azalaki nango lelo Chérubin Okende un an en tant que ministre ya transport lelo un an ndeko Eliezer nga nazalaki sur tant nazala komona ndenge bozala koyokana na ye ndenge bozala partout na ye nakanisaki lelo makambo ya embouteillage kokosila mpe parce que oza impliqué quand même na kopesa ye ba idée lelo un an ndeko Eliezer ya transport na Congo wana na tie mpanzi eloko nalinga loba eza mpona ba réconciliation katangaise ndeko Eliezer na moto akabola katanga eza Kabila batika ko distraire biso Kabila lelo azotelema mpona discours ya ke Katanga ifo ezala uni Kabila moto azalaka kolobela unité ya Congo lelo bakomi kolobela unité ya Katanga azoloba pe discours en plein air ke unité ya Katanga abosani ke aza mais eza pasi. Merci beaucoup ndeko na ngai. Problème ya Kabila kuna Kabila ke asakani na bangoti oyoka kiki bota beta ki bangote alobi oui ko sangana boeza malamu ko respecter engagement eza pe malamu koleka eza kolo alobaki na bango ke bu respecta engagement mon côté ngana za kuna te oyo lobi ya Chérubin Okende ndeko na ngai omoni olobi bien que ko pesa mutu conseil tango zo pesa mutu conseil soki alinga kutu na za conseiller na ete azana ba conseiller ba futa makapona ya et on essaie de faire des propositions place à Zali Ayebi. Combien de fois on a fait des propositions? Mais c'est lui le ministre. C'est lui qui définit la politique du gouvernement dans son secteur. Bonjour, Ndeko Eliezer. Bonjour. Merci mingi pour na kopesa biso. Kamo keto tinda pe ba audio nga Lambert na vandi na Zambia. Ouais, Murishani. Toloba makambo ya négociation ya Katanga pe makambo ya Est. Liboso makambo ya Est. Papa. Rwanda tosilana na Rwanda. Congolais debout tosilana na Rwanda. Surtout bato bazawana na frontière bakolo mboka bakolo mabele wana biso toza bakolo mabele mais ba flero barega babembe ba yukutumba gouvernement congolais ayoluka garçon ayukutumba na bato na ye bakota na armée biso nyonso totelema mpona kosoutenir FARDC. Félicitations nalandaki porte-parole ya police ya gouvernement lobi na discours. Félicitations ba congolais baza ebele baza prêt baza na misala te gouvernement soutenir Congo apesa mbongo na basoda mbongo ekota mingi na basoda babunda bitumba wana tosisa yango soko Rwanda to annexe yango na Congo to tiango na Congo Rwanda wana pona nini boyeko. Merci. Makambo ya Katanga négociation ya Katumbi na Kabila eloko moko eza wana te papa wana eza milomo ya kosolola kaka pa po ba lobby po bavanda place wana bayebele po bahomme politique batikali na Katanga ekomi etikali kaka Kabila na Katumbi mais négociation moko ya malongi eza wana te. Négociation malongi eza wana te. Liboso ba réparer bango mibale. Est-ce que bakoro ba se ba réparer ba se ba mibongisa atre bango mibale? Ndi problème ezali wana. Bazo lukaka na kaka eza kaka ya bato bamona bango mais na mitema bato wana négociation moko malonga eza te. C'est bien. Merci beaucoup papa Nangai. Détermination autoza nango nazo ebisayo que
ceux qui te se diriger dans le même sens. Rwanda wana ko sakalati. Oebi, il se comporte au moins même temps où Poutine a bandaki bitumba na Ukraine. Il pensait que c'était une question à Kobeta dans une semaine ici. Même Mikolo yango ezoke. C'est la même chose avec Kagame qui nous menace à Zoloba. Moi, j'ai demandé au chef de l'État. Nalobi non, Excellence, Monsieur le Président de la République. Il ne fallait pas se taire en ce moment. Olinga kyotika la kimia soki Kagame alobakate. Dès lors que Kagame a eu kanza, courage ya koloba. Nazaki kolota. Comme on a eu na minuit l'adresse du président de la République. Makambu ya réconciliation katangaise, oui, nasina lobeli yango mingi, mais ato lobela na makambu. Tozande comme ça. Allô, bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour maman. Oh, na sepele mingi na ndenge opesi biso place au pototika message. Message na ngai ezali boye. Esengeli vraiment tosilana na Rwanda. Oui. Rwanda wana ezaki bangonde bazaki ba domestique na biso. Bangonde bazalaki nyonso na biso. C'est mieux bo renforcer armée na biso. Po basilana na Rwanda. OK, merci. Merci beaucoup maman. Toujours qu'il est rapide parce que on a biso et l'équipe photo zo abandeko ba utaki musika. Alors bonjour Ndeko Eliezer. Bonjour. Ndeko Eliezer, merci beaucoup na émission tout lundi. Merci la contribution na yo. Merci aussi na pasteur oyo a prêché vraiment à Télémisi Batou pour tout buna pour école na biso. Sango Ndeko Eliezer ngana koloba merci pour na yo to senga ko chaque fois. Longwa na nina katumbi na nina ba étranger. Ça la partie notre adhérer. Il y a contribution pour nous soutenir ba militaire na biso na bande ko na biso azana S1 to ko sala on to zana poto na États-Unis to ko sala ngo. Et problème ba sango amongo ba sango to zana ba preuve. Nous avons vécu dans ce pays-là. Ba sango ba se retrouver en école, ba lia kambongo na école. Vite, Félix a un système de gratuité, il n'a jamais le connaissance. Félix a réussi aussi sa guerre. Et que deuxième mandat, parce qu'on vend sa macambo, il y a gratuité enseignement. Donc, il a été des ordres. Oh, excusez. Oui. Basango ba des ordres, côté de politique, bandakala. Bango baza banani basango wana ba catholique baza banani parce que nous tous nous prions catholique tolanda catholique. OK, merci beaucoup Ndeko Nanga. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Nanga. Nazana réponse moko ya kopesa yo a. Ozomona kopo. Na bité soki technique ko sunga ngai zwela yo malamu. Voilà. Isakola Kisayo que nous avons commencé à lancer Batou. Peut-être yon deux autres en retard. Pour lancer message na Batou. Boya tout ça la politique autrement. Asser arrive. Action commune pour la République. Boya tout ça la politique autrement. Pas biloko d'à peu près. Ya mutwazolo ba makamu mususu azosala makamu mususu. Je pense que c'est la réponse à la première question. En ce qui concerne le pasteur, j'insiste, papa n'a pas respecté mais il fallait que l'Église joue un rôle en ce moment. Et non, nous avons besoin de la prédication où ils ont révolté. Et puis, ça peut il ne faut pas que Kabino Bachela, appelle des fonds du 1er janvier au 31 décembre. Attends qu'on dormir, Batouang. Bénédiction au dépit au Banda Koula Gabatou bénédiction. Tous en dégom sous. Oui. Nazo Katin. Omoni na ba politicien na biso wana bazalaka na souci ya population te bazaka na souci na ba intérêt na bango moko
lokola bafilme bamise en scène wana tomonaki ya Moïse Katumbi na Kabila na Lubumbashi wana eza bafilme wana makambo wana. Merci. Merci beaucoup ndeko nanga bolimbisanga tosuka nanu awa tozwa bandeko oyo baotaki musika parce que lobi soki possibilité kozala je vais récupérer quelques audios encore ya ba on a vité bokoti ko réenvoyer ngai parce que ba message za ebele lobi 6h30 ba bazana bamboka o balala qu'avant bokoti na bino avant bolala avant olala otiki message na yo et tokozwa yango. Nous voulons parler de la situation de l'Est. Nous devons nous focaliser là-bas. Na lingi toyoka ba prédication et changer na l'église. Na lingi toyoka débat na ba cité na ba bus na biso ya ko motiver batu que bayeba que nous sommes agressés. Mutu na mutu place aux alliés vanda kana États-Unis, vanda kana France, vanda kana Belgique, vanda bo se diriger na ba milliers na bango, ba milliers diplomatiques parce que ba puissants, les acteurs majeurs baza bango wa. Rwanda a représenté le comment côté Azaka qui exécutant. Et c'est le moment. Et nous avons besoin à Lisungi na bino. Bimisaka pe mutu tika makambuka ko finga yo basi ba yeba yo. Kochola Eliezer, ce n'est pas la question d'Eliezer, ce n'est pas Eliezer que tu donnes messieurs. Tozana itaga 120. Il faut bande qu'on a biso wana ba sentir que mutu abandundu azate. Mutu ya Bakongo azate, Kasayan zate, Katanga zate, bisonio se tous ensemble. On doit assister ceux qui dorment à même les sols. Dehors, bazangi lambaya malili, na est, malili ezalaka. Tuzana pose à Lisungi na bi. E bandeko awa na Kinshasa tolingi ko yoka te makambwana. Tozo marcher pona mwinda, tozo te na lobby boyi. Soki toza ba patriote au lobby, c'était prévu tout ça les locaux boy. Compte tenu de la situation à l'aide de notre pays, voilà, toanile yango. Pour le moment, nous devons rester focalisés là. Ba média na biso, ba makamunyo so na biso, ba live auto salaka, ba Facebook, ba WhatsApp na biso, et l'obéla est du pays. C'est ça le patriotisme. Au cas contraire, ngana komitu na soki to zabanani. Botika ngana na yamba ba payana ngai. Chaque tongo et pas n'angai zala kandengwa. Ouais papa. Bah ebisinga que aux acquis banda bo commission termine. C'est ça? Ouais. Alimina yo kabino na eba wapi muti et puis ni bino, n'est-ce pas? Oui. Comme ça tout gagner ça. OK. Bonjour. Papa biso to uti na lemba yimbu. To za ba maraîcher to sala kana bilanga lemba yimbu. Sikoyo tozali awa donc tozali banda. Dave a côté si ba soldat na centre wana. Po biso to sala lisusu te. Ba yibi biso biloko nyonso bangulu biloko nyonso ba yibi. Sikoyo mabele wana to yebi te eza mabele ya l'État. Mais ya lobi eza mabele na ye. Sikoyo soko eza mabele na ye. A côté si ba soldat po na nini? Po bandi ko kata déjà ba maître. Ya ba tupango ateka tupango. Yango biso to ye pa na bino bakonzi makambo oyo ebandi kala. Gouverneur ayaki kuna tina lemba yimbu. Aye ko sala makambo oyo mais atosité. Tongo etanto mona côté suba soda. Biso to kimi. Bango na minduki biso na maboko. Biso za ba civil. To sala ka ba jardin. To za ba pauvre ndenge to zali awa. To liaka na mabele. Bana biso oyo bazali awa bango nyonso batanga me misala ezate. Bazo landa biso ba mama epa to sala ba bilanga. Sikolo kwa côté ba soda to kota te. So to sala sikoba na minito bazakuna depuis vendredi bakota depuis jeudi. Tozo kota na bilanga te bango bazana minduki. Biso na minduki te. Moi to pousse na pembeni na bango ezate. Biloko na biso so ebebi kuna. Siko yango to yepa na bino bakonzi. Botala biso likambo oyo po. Gouverneur ayaki kuna, bourgmestre aye kuna kaka ndenge moko. Depuis na 3 mois ti lelo. Siko to yebi te to sala nini papa? Yango to yepa na bino. Poto yoka ki kuna balobi ke kuna ba criminel bakota kuna babomaka batu, ba viola ka batu. Est-ce que ndenge to zali boya solo pena mutu pena ko boma mutu kuna?
bon o baza kuna ba chef ya quartier ba yeba ka te ba pesa bino rapport te boya kusala enquête te pona nini te bazo boma bato fallait boya kusala enquête mais tozali toya kusuka te bindeli to kusala te bon ngai nazoko bakisa ezali mwa pasi mingi pona kotala d'autres bakonzi bakoti na makambo oyo toza lokola na basoda général tango fort apesi basoda kuna po baya kobenganaka biso et le général alobi ke biso tozali na makambo toza na droit te kokota kuna c'est le général tango fort avec mutaza kuna pour le moment o avani na base azokengela davin etange chef coutumier ezali colonel suppliant aza tango fort mutatindie kuna azala kuna nde tokota kuna bazoko beta bato soko leki kuna ba violer na basi mususu bande basi na biso bakendeki po ba récupérer biloko na bango sende moko kola po ya to bikelaka bazui ba violer bango mais la comprendre te TGI Gombe batu baza kuna ba bimisi juste ba sa biso to sambité aucune convocation mais bayoko zo décision que non oh bilanga wana il faut ba bateka yango po ma insécurité so makuna banani balobi bateka bango mukanda chef coutumier aussi par na TGI Gombe. Non mais attendez. Nani alobi ke il faut bateka parce que ngana bengaki soki gouverneur ayaki na ndenge na yeka kabunte. Ezaba démarche na yamba batu misusu awati. Hein? Ezana batu bayaka awati. Na bengaka na bengi ministre des affaires foncières. Aibisinga parce que na lingina benga yeli susu siko. Na lingina benga lisu gouverneur parce que nazo comprendre te tokozala na batu makasi. Modèle wana ndenge ni parce que ministre des affaires foncières à lobby ayebi likambo wana te gouverneur à lobby ayebi likambo wana te mais yesiko davin soki davin bolobi azana ba soda c'est ça oui ba policier ba soda na ba paix par DC na ba paix. Donc, azana ba soda na ba policier c'est ça. Oui. Parce que problème est appelé par responsable et auditorat oh ya moamba que je ne comprends pas. Oui. Parce que na benga ki ba o ya Gombe ba lobby compétence za koto. Mais na koluka ndenge nini ya kobenga ba konzina bango to ka koyeba parce que auditeur général ango ye azwa makana téléphone te nabité soki bakonjango bazandi okobenga 10 000 fois bazwa kate nabité soki zani ça ne doit pas se faire soki na capitale eza un individu azo réquisitionné ba militaire o bakokene na ba front bakeko vendre la côté là ce n'est pas normal biso kuna masasi moye zate papa masasi butu moyo masasi oui papa oui nayo le rapport na problème ya document sans tenir document oh l'état pesa penza oh je le plan d'aménagement oh yo et vous avez pour cadastre mu ça document oh plan d'aménagement oh je l'expliquer ma belewana l'état yemoko mu sala ba makambo wana document yango oui tout ça arrêté ministériel yango yo oh le ministre signé que ba belewana et ça m'a bilanga ma pesa ce document au na centre de marché à Lemba Imbu document officiel yango yo ya création ya centre wana document yango depuis 72 document yango tout ça na acquis de réception F92 o l'exécutif ko ça activité na belé wana o l'état yebi document yango tout ça nango mikana yango tout ça nango officiellement nakanisi yango nde na yebisake biso to na mikana ni to l'état pesa yemoko l'état pesa pour ma belé wana ba document yango tout ça nango tout ça communiqué officiel oh ya André Kimbuta yemoko ya gouverneur ya gouverneur de la ville a signé yango que ma belé parmi ma site oh ya l'état Lemba Imbu ya cité parmi ba site oh ya l'état ça depuis le document yango yo to ya document oh kaka ya André Kimbuta signé que eza mutu moko te akoko teka site agricole yango ni bourgmestre ni nani ni chef coutumier document yango tout ça ngwao tout ça mikana ni tout oyo ezoko défendre mabeli bana ya Lemba Imbu nakasi yango na bakisa biso tozolo baboye to na centre marché Lemba Imbu mbala liboso bati gouverneur aye
davin atosiété akoti basoda bengani biso bamisu tobungisi basangulu bamisu ba 70 ngulu ngulu moko ça coûte même ce qui a pesé 100 kg moins $300 so moto bungisi 20 ngulu et c'est combien voilà et là to ko sala yango o nazui auditeur général Likulia OK nde nazui ende mtu nazaki ko parce que mtu atala kama makambo ya mampinga na batu misusu ko kanga bango iza bango voilà bozomona général kasonga ko sala lelo kuna te bani alors lokola nazui alobi boy il faut to saisir problème ezate bino boko mamukanda ya ko saisir auditeur général nani akomela bino mikanda général Azal hein Azal OK to sala bo boko pona batu na ko tia bango en contact na avocat nanga OK avocat nanga akoma mukanda okaniti alors tozokende na bango mutu nazaki koluka ye wana na OK parce que lokola basoda bakoti ezana batu babanga ba soda bango soki batili basoda na bango nde bakokanga batu wana on doit saisir il faut batu quelques personnes bon continuer ko benga hein bokozwa akozala na ville boké bokutani na ye moi je vais l'instruire à saler la biso un document que nous allons déposer ce qui assiste en temps ngana kozala na plénière ngana ke ne poto te na ko bongana Kinshasa na RDC Zambota na biso donc ne pas morote papa babo mabiso papa babo mabiso donc ne pas morote babo mabiso kaka babo mabiso donc ne pas morote babo mabiso babo mabiso on en a assez papa natekaka bagrand chimie natekelaka bango bakoti na ferme bazwi bakisi nyonso basopi yango balabala mobimba yango natangiselaka bana na miniti oyo nayeba te mwana aza na 6e nakofuta klase ndenge nini nazomona ndenge nakosala te naza na fond lisusu te mbongo nyonso nasomba ye marchandise natiaki nateka bazwi nyonso basopi yango bagrani nateka basopi nyonso naza na eloko te nayebi te nakobandela wapi nakosuka wapi naza na mwana aza na 6e nayebi te nakosuka wapi papa eloko nali nalobaka yango wana papa nde naza boye naza veve natika na 5 enfants nabokolaka bango na bilanga natelisila bana kala bilanga bazwi bilokolaka nyonso bapati siko nde nazabe nayebitela kobokola ngala ndenge nini ngala nzabe naza leloko te nazatela tafa te naza leloko te bilokolaka nyonso bapati papa naza zebi nde nazabe bana nyonso 5 batikelanga bana kufa kala natelisaka bana bakakala jardin po bilokolaka bikebike nasalaka yango nabokolilaka bana sikoyo biloko nyonso bazwi nakosuka wapi nde nazabono nayebi te so nakosala ndenge nini batetelanga likambo papa liéger katelanga likambo oyo talelanga likambo oyo papa nde nazabono namoni nde nakosala te nde nazabono nde akosuka nazomona te nakokende wapi papa nde nazabona na mwana bazikisa moto napesa na famille ya tata na ye tata akufi bazwi mwana bake na ye batumba mwana nga makolo oyo nyonso natala nde nazosufrir mpona kobokola bana so nayeli yo mwana na makolo oyo nyonso bazikisa likolo nazwa mwana napesa na famille ya tata babokola bake batumbi mwana moto bamamo nyonso bayedi nazala mwana azosufrir na kata ndao siko basalinga suko nakosuka wapi nakosuka wapi nalobi boye tozokende na nzela solution boyoki nga bamama nakotika bino te tozokoma mukanda wana tokotisela bango ozokanga malamu soki nakotisi mukanda ngai nakobenga bino lisusu nayebisa bino soki eumeli nakobenga bino ka boye tokende tobimela bango na babiro na bango toyokani malamu parce que tokoki kotolere te banyokola nasengaki na ministre ya agriculture parce que bino
Tango bozokata bilanga domaine na ye yango wana. Nasengaki na ye tokita na ye nalinga tokita na ministre agriculture na ministre affaires foncières. Lokola bango lokola bango bazui basoda batie bango kuna. Toyebi kope bazosala na chef coutumier yango te. Alors biso tokosala tout lokola to saisir mokonzi ya basoda tokosala tout pour que soki réponse monanité ngai na kobenga bino na koyebisa bino tokutana esika boye tokende tobimela bango na bureau comme ça baboma biso nyonso toyokani. Alors tokosala eloko wana toyokani. Alors eloko mususu na ki mama alobi boye makolo boye te. Alors bo patienter moi muke na zotindela bino moi transport bozonga. Mais botiki batu wana soki mibale bango babenga avocat bakutana na ye basala déjà mukanda pour que toko tsangolelo toyokani. OK, merci beaucoup. Oui. Moni bato bakasaka bakunia ya Congo barwandais mpe nakati ya Congo bacongolais mais esprit rwandais parce que ntango mboka ezopela kuna vos équipes etikalaka tokende mosala merci beaucoup. Remerciez papa. Et puis voilà. Ezalaka boye ndebo ezalaka. Epana ngai. Na tongo. Batu wana bauti musika. Batu wana baye bazana place mususu akokende te. Et j'ai dit à mes collègues de Pité, Moussala Nabicho Zaya Kokangaka Bikokete, c'est d'écouter ce peuple-là. Parce que c'est ce peuple que nous représentons. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.